Mbote bandeko balandi ya Alphas Kitchen, toujours na cadre ya émission na bino bosepelaka nango mingi. Lelo toye bongo epa ya papa na bino, papa na biso, artiste na biso, asepelisaka biso, akosalela biso nini, akoti mwa ya bamama ndenge nini. Tokoyoka ye ensemble, ya lobi bamama bazalaka bango moko te, bazalaka toujours soutenir epa ya bapapa bongo ya lobi. Clôture ya mois de mars ekozala bongo epa na ye moko papa. Ensemble toko découvrir nini wa bombeli biso na mokola lelo. Kaka ndenge tozoyebisa bino Alphas Kitchen ezali université populaire oyo ezopesa bino ba leso ya ofele koyekola kolamba oyeba kolamba eza bongo na Alphas Kitchen. Bo s'abonner massivement pour ba surprise. Et si nango nanu te eza toujours rebelle. Ils ont toujours rebellé ensemble avec maman na biso maman Alpha, initiatrice de la chaîne Oyo. Tozoko ba toujours musala bongo. Toye bongo na ndako ya papa découvrir ensemble nini ya bombeli biso mokola lelo na recette ya lelo. Ensemble tolanda. Merci. Action. Papa, maman, la marine fille, Bona, Soa, arrivage, Mungus. Action. Maman, la marine fille, alimentation la providence, Action. Papa, maman, la barrière fille, alimentation la Kocha, Bona, Soa, Action. Papa, maman, la Action. Sous la providence Action, vivre prêt, parce que c'est les binous biloko on a pris à moins cher. Kocha, alimentation la providence, biloko on a pris à moins cher. Kocha, Bona, Soa, arrivage, Mungusu, Jésus.
Papa, maman, Non, je me mandanda te kaka yango. La vidéo. Dove si può? Fumba oyo ni sava. Ciao. Bon ici.
Makayamo, nyonso ezali kolia na kotonda ezali awa. Action, action. Makayamo, nyonso ezali kolia na kotonda ezali awa. Papa, arrivage, Mukutu, Chefie, Nian, Win, Dakara, Ton, Makayamo, nyonso ezali kolia na kotonda ezali awa. Nayoki, lobi na ya sambala. Alphas Kitchen, toza bongo lelo na papa Liandi. Toko découvrir nini wa bombeli biso mokolo lelo. Tika to pese to ye lelo kotala yo, to yebite lelo bombeli biso nini. Na zola mbafumbo. Mbafumbo. Bandeko balanda biso na uti wenze. Na bimsana biloko na nga. Bamona ndenge na sali wenze. Oyo fufu. Fufu. Oyo safu. Safu. Oyo makayab. Yango na safu. Eza mpanzi po tolela fumbwa na biso. Esala dio. Esala dio. Oyo mafuta mbila. Na wala mwana mafuta mbila. Mama wana mafuta. Tena wite ngali ngafumba hivi mapembe te lo waba choma mafuta te. Ngali mafuta. Po biso mama andola mbaka mafuta mbila. Biso ba ili wana te. Ili te bebe sana biloko. Oh mwamba. Mwamba. No. Oyo bambisi na ngaya kokauka. Oyo nazocha na fumu. Asombi bakambanyoka na biso mena mnambo na to benga ngo chombi. Chombi. Bakambanyoka. Onde ekota na fumu na biso. Donc oyo fumbwa. Fumbwa na ngaya ngo. Fumbwa na ngaya ngo. Donc oyo ndembi, oyo litungulu, ai, pilipili, toma chambuma. Te mama la kisa bito makamba ba manga zana te. Ngabe na wala mane mama la kisanga. Okay. Na oyo aubergine. Na aubergine. Donc biloko yo na sombi na bosala na ocha mfumba na yango. Donc awa sikoyo nazo banda na pona na fumba na. Donc na fumba. Allez. Donc il sa moto. On est maman là qui s'habitue hein. Toujours sur mes lèvres, sur ma place, mon sinon de babou. Pourtant tu as 500 de mes bébés. Et de même foufou sur la tine au foufou. Nous sommes à pomme de monter. Nous sommes à la tine à tabi, nous sommes à la tine. Donc, 500 euros.
ebimi ebele okokosa mpe kende yebisa mama na fufu etebi abakisa biso mwanda me menani tolami yango te donc ezaka stratégie kaka ya kolambela fufu chape makabu na wana mai po esila mungu sanga mai oui po mungu elikiti ningo na bolio ni mungu eza makasi kabilo to cha mungu makabu na mungu na lisusu eza bien te makabu po mungu eza na mak eyo kana te we talaka na safu esa dio mo bien donc habite na benga ngo makasafu ou bien safu makaya la moins le quoi boya moi banjete ezali et moi banjete za chute tu dans bon et bébis te faut que pour na pona bonne étape na chamoto. na soki toki bene bande de na ocha mwamba na che babiloko tu na che na kati ba matungulu na ngana kati tomate na che na chona na che mai na chona moto lo moto nem to sa musala ngana yo balola kaka po na panza mwamba bilo nyo so tsane na ocha bu ma moko na chona moto ozi na fumbe to kisi mo che mwamba bongo te ngala cha bu ngako sa naocha tomate na ngambuma na moni elemba na moto acha tomate mbuma asiko ndendi
kata ni. Hizo kukata mengi tu kata ni. Unatia mafuta mbili eh? Mafuta mbili. Msupa kotani William abete. Oui oh. Akotani William abete, mtu ndani la mbili na eti. Na bina mona ya Will. Ma pembe kitote. Ngama mala kisanga ba Will wanati. Ai na Mungu na watu ta ai. Watu ta ai na ngapo na chana mafumbo na ngai. Ala sigoyo ndisha ukauka na china kati. Ikoyo na watika moto samu sana hiyo. Ana chi ai na Mungu. Sikoyo c'est vraiment oui pendant vraiment oui pendant c'est un fou vous pensez sinon tu as mon boye mon am tolia ou tu n'as pas fini moi ni c'est que je pense à bien. Ela mbisa kukauka nde koti fumbwa. Oh fumbwa koti mbisa kukauka tu. Oh nde mbisa kukauka koti fumbwa. Kalache fumbwa nanga ezo kita. Ekita. So fumbwa nanga kiti. Ache mai ya safu. Aye. Aye. Na chama ya fufu. Makabu na otumba otumba. Tunaona makabu otumba. Na vite me venga bokoko. Ngaka ne mama la kisanga. Nga mama. Mume ko bien.
Anga mama mtalaka ngolamba. Mama. Ongete na mno penda ndenge mama la kisanga. Bomona ki. Yo mtrena sima zela tangu fumbo ebela na ko expliquer yo ndenge kolamba fumbo. Kubanga te. Kala te zo kita na chama ya safu. Oya safu kala. Soy pas réalité, ya lili. Soy pas réalité. Oh, so babilo ka boy wapi. Wapi. Aspi frère. Bon, fumwa lange beli. Fumwe beli. Awa fumwa langa sikoyo. Ekiti na moto. Fumwe kiti. Uchamai. Safu. On s'en fout. S'en fout. Fufu après avoir kosilisa kulamba fufu natumbi makabu akotumbangani mama ya kisanga ya okani ngati otumbo chon likola makala babiki yango après tukuchango na mesa tolia sikoyo fumbwa ubandi kolanda biso sikoyo zela na kuexplike ndenge na lambi fumbwa batokisaka kulamba nde epai ya lili
Bon. Ainsi, c'est foufou. Kolamba. Oui, il y a un problème. Il y a un problème. Mais ngai na osela ga ni mama la kisa. Mama la kisa. Nga mama. Yo confesse ga na mama. Oh, bon mama la go ko sa. Mama go ko sa ta. Mutu asepe ko kalinga kalingi na ye. Mais ngani mama la kisa nga. Kotumba kaka. Waka kotumba. Nga mama mtala kisa boy. Mama ngope otanga kombonete depuis ondolo baka mama. Mama. Ah mais maman wa bimisanga na mokili. Mala kanse mosi na yo. Te. Mutonga na yeko yeko lamba ya sanaki. Na mama kaka. Mwe makao ni bisa mafuja. Doko okata likwito tsotsi kana kwili wana ya makao pa. Umeme. Ni kuna kati. Alilo. Ona mweka na ritme ba Kongo. Na ritme kono na ngai. Na ritme ya ba Kongo. École nanga? Oui, ngana musuku 100%. Ah bon? Des pères et des mères et des pépés et des mémés. Des pépés et des mémés. 100%.
Nsuku. Des pères et des mères et des pépés. Makasi. Maman l'a dit ça avec la poulet. Oui, papa, au moins on dit gâté. Eh, elle a passé. Mais la monnaie est un peu montée dans ma capacité pour que Oui, pour faire monter à ma capacité, c'est bien. Donc, monter dans ma capacité. Boye sikoyo na silisi. Etela ikaka sikoyo. Nacha biloko na mesa. Invitation, ba invité. Mais na profiter ndenge ozolia boye na recette na biso to ça lelo elia makami mingi nani Bon, na fufuka. na fufu boso mutu musali ya fufu te ako proposer lo musu na ndenge na Bon, akoli na okwanga. na kwanga La, na okwanga olia na. Bo zilo sobendo la fumbo, bem si fumba. ba musu balinga lo so makasi Ba ya pana. Fumbo ne na bo. Boya la ndo toto. de so leo na lo so baby Baby. Owe na le boka mama. secret mama tikela Se mama za cha. Ndenge na la isa mwana ko la mne kaka lambe. Eloko ya mndele kote te, nyonso ya nzambe. Bon. Bona mama Alpha. Mama na lambi. Ande ube na lambi. Na torisite na lambi. Bandiko ba tala. Yali ya lambi. Na lambi fumba. Kitoko makasi. Na kuexpliquer na lambi. on va expliquer bandeko ba otala biso na sima Voilà. Merci Solia. Bon, on s'est appelé à la bande de quoi? On a profité. Donc, vous s'abonnez massivement à la chaîne la biso. Si vous avez besoin, vous avez même bagage, vous avez un film. Ah ouais, vous avez besoin facile. Vous s'abonnez maintenant massivement. Hein? Là, vous avez décidé. donc confirmer ba que oza a Oui. Alpha's Kitchen Nazawa. On a lambi. On a nazawa tena lambi. Lambi kitoa. Faut pas fumer. Ils allaient déjà faire Outoloba. Nga kuna ndimi te pona petit te. Nalinga koloba mingi alambi koleka mama. Po na mokili ebani ke basi nde bayeba kolamba. Mais quand mais ya moko lili. na ebandela lobaki eza secret ya mama nde mutu alakisa Ah, c'est maman t'alakisa c'est que félicitations la maman pe. Tu vois que maman ba fleur. ok Alakisa malamu. Aleki bien na poche. ma liloba mpona chaîne na biso Alpha's Kitchen Non, bandeko ba naza difficulté otanga ngo c'est en anglais. Nous ne sommes que des Congolais, notre langue officielle est la français. Donc on a difficulté otanga ngo mais c'est na dans les mokuse initiatrice ya chaîne okomne mama Alpha moi liloba mpona ye na bainitiative akoyo Maman Alpha, félicitations et merci. Nous allons permettre biso à ce que le loto lia liboka papa li. Et to benga to senga ndiko to a kolanda, on a chance Hollanda et le à s'abonner. Le roi biso moko to s'abonner qui déjà et to talaka ye, to talaka chaîne na ye. Et à continuer ko sepeli ça
baabone nyonso. Maman mbote na yo. Mbote papa. Tokoyi bakombo. Maman Isabelle. Maman Isabelle. Tonte baka impressionné par rapport à la recette à l'élo. Comment on dit mungu elegité. Eza vraiment somme. Biloko eza lengna niveau mon on ko koloba. Bon matin on ko koloba te. Lobo kama na mobale. Bagwe vaninga matama na ko koloba te. Eza lengna makasi. Maman Priska. Moi liloba. Pona recette. Pour la biloko. Aye bolamba. Na ko mbali na ko zalamba. Aye bi ko tatelo te. Ya mungu ekoki mafuta. Bien. Moi liloba pona Maman Alpha makolo sen. Ah, ma Alpha. Continue kabo. Continue kabo to makasi. Papa na biso mbote papa. Tokoyi bakombo papa. Comme on a Cédric Zola. Cédric Zola. Le directeur de cabinet. De papa Lianzi. Ok. Tu étais bagarre impressionnant par rapport à la recette. Papa na. Azongi sous la mboka ba mère. Donc qui beaucoup koyer les support parce que est-ce que mon pipi on a tout ça. Donc ils a pipi à boîte. Na li kabla qui zo bala na suko soupe na safu. Ah non. Donc liango na mnoko za na différence et ça na mwasi te ya mon bal voilà. Mais bal baraki un bon cuisinier ils a mobile. Donc bato ba o ba loba wana ba na raison na mon so. Gai mon cas c'est ce qu'on y a pour notre dans ma case. Non ça abonné déjà. Alpha sketch. Papa comment il dit en anglais? Alpha fitching. Alpha chinchin. Donc zamba sunga na dit quand ne sait que tu peux pas lelo. Pour ça résultat malade. Quand vraiment na dit que bato bo s'abonner trop na pas ya maman Alpha. Maman Alpha. OK. Na bien non. Pour Natiki olia. Donc maman zo ka papa. Papa na biso da suko kuna mbote na yo papa. Mbote papa journaliste. Yo c'est déjà habitué na biso waka futumuka. Mobile ya série. Mobile ya série. Et là il impressionné par rapport à cette année. En tout cas impression ngai. Déjà ya kolobela te. Ya kolobela te. Remarque moko na sali. Remarque na sali ezali kaka banda na botama. C'est ma toute première fois nalia fumbwa ya mwana mobali. Donc fumbwa on a zo les fumbwa mobali, les fumbwa mwasi te. Donc na pesi bato basala na benter, basala ba malewa ya mindele ya pop. Mibali nde basala kuna. Po makambo papa Lili anzi vraiment tala na opesa ba hommage. On monte Gwe bosa ni papa Lili anzi makambo asali lelo elekelinga ngande na zabo na bandolia tina ndoto. Po elenge na soyoko mille par ailleurs kaka na nani na chaîne na biso kitoko Alphas Kitchen. Donc yango na zo bisa ba abonné bana poto bo s'abonner. Donc soko yeba ko lamba te o s'abonner na chaîne oyo o yeba ko lamba parce que maramba boeza nulle par ailleurs. Merci beaucoup bandeko balandi ya Alphas Kitchen boti kolanda bongo recette na biso mukolo lelo to salama pa ya papa Liandi. Vraiment na senti a koti pena na nzoto malili. Te bolanda kaka ndenga expliquer ki biso azo ko expliquer biso lisusu ndenga lambela ki tozo suite ya émission na biso papa Liandi. Maloba la mboka. Merci. Nalambi fumbwa na banaina na kiwenze na sombi fumbwa na ngai na sombi mbisa okauka na sombi mwamba na sombi litungulu ai ndembi tomate mbuma na sombi aubergine na fumbwa na ngai na ndaku na ponyango na poni fumbwa esili tango na poni fumbwa esili na sokoli yango na sokoli fumbwa na ngai na chembisa okauka na mai na silisi na chefu mwana nzungu na che mwamba na che ba bepisi nyonso na chefu mwana na moto fumbo etoki na fini mwamba tango na fini mwamba na che mbisa okauka
natie mbisa okauka natiki na moto moto nde sikoyo esali mosala na ndenge fumba nange ebeli nasilisi natokisi safu natumbi makayabu nalambi fufu donc ndenge nalambi fumba nanga yango wana nalambi yango mpe na mafuta mbila mpo nga mama alakisanga bakwili wana te mafuta mbila kaka donc ndenge nalambi fumba nanga yango wana siko mwa liloba mpona bandeko oyo bazolanda Alphas Kitchen mais baza kosabone te. Ah mais bandeko basabone massivement na Alphas 6e. Alphas aka Alphas Alphas 6e aka bo s'abonner massivement bandeko tout beaucoup occasion ya kotala elubu ya Lili papa li yanti l'homme fort. L'homme qui a traversé Maya Kalamu sans bateau. Donc ceux qui botali, beaucoup ont décidé de s'abonner massivement. Ceux qui ont besoin de la bagarre bien, émission, théâtre, na Alphas 6e. Mais moi, je vais vous numéro de téléphone. Oui. Bon, on a banni plus 243 89 54 96 613. Voilà ce que bengi. Yalili Ernyoso Okozwaye. Mais moi, quelqu'un bote et pas bandeko tout, bah c'est pas la na papa Liandi. Na bandi na Salon Celino na Londres. Bostoko, Salon Celino. Soko ningo katasuki. Vous en a Paris, vous en a Belgique, vous en a partout dans le monde. Katasuki na Salon Celino. Kozala décidé. Côté msuba kata côté bachako ne mabulu na mtu. Mais ce qu'on a besoin de Katosuki, Salon Celino, boss Toko, le grand boss. Dans la langue, boss Azaka Moka, Salon Celino. Na pesi Mimi Nangoi, bébé ndeke, bébé, courage, les angélés abisotu, Nzamba Pesaka, Diamé Morope habiti na nini Azwaka. Courage, liwe angélés ya biso nyonso. Mbote na Empereur de Makosi, papa na Madine France, mbote na Didier Ngoy, BJ à Belgique, mbote na Mission Moutete na Canada, Clara Moutete, Clara Yellow, Anita Moutete, mbote ya trop, na bandeko tu, oyo wasepelaka na Papa Liandi, na pesbino, mbote, ebele, bino na mabota na bino. Bye. Papa Liandi. Ah, papa. Tu vois ça, Yesu qui te voit qui était na évité des autres zalanda. Mobali ya mama Alpha, papa Menga. Oh, mobali ya mama Alpha, papa Menga. Oui, bandeko balandi ya Alphas Kitchen bouti bongo kolanda émission na biso mokola lelo oyo ezalaki clôture ya mois de mars toti ko clôturer yango na papa Lianzi. Ya lobi pona nini ba mama na ba mama batambola toujours na ba papa esengaki clôture ya ona auti ko clôturer mois de mars oyo ya émission ya ba surprise ya ba star ebele o baleki na Alphas Kitchen pona ko lakisa biso lolenge kani balambaka bilei ya lolenge na lolenge bomoni ndenge nini papa alambeli biso fumbwa atie biloko nyonso tango alambi. En tout cas je vous assure que eza malamu eza kitoko soki bosali kaka ndenge ye alobi na biso bokopesa nga raison bomona ke eza ya solo. Eloko moko tozosenga balandi ya Alphas Kitchen, Université populaire eza bongo Alphas Kitchen. Awa bayekolaka ofele batanga na baona mbongo te kaka na telefone na yo okoti na YouTube obeti Alphas Kitchen okomona bongo ba émission eza ba cours ya lolenge na lolenge. Fini le complexe eza lisusu te awa ato yebi kolamba te okoyekola kolamba pe bakomi kobetelo maboko. Secret za mingi te, secret za kaka Alphas Kitchen. Yo na chombo na yo ozozo bakuru ya ofele ozoyekola kolamba. Ba merci mingi na mama ya biso mama Alpha, initiatrice ya émission oyo. Merci mingi na papa Menga motema ya mama Alpha. Ba merci mingi na équipe technique ya Alphas Kitchen oyo za toujours ko accompagner biso ata bambonge mipepe baza toujours elongo na biso tozokoba toujours ko sala musala oyo tomesana nango. Bambote mingi na famille ya Lala pe na famille Mumbela, bambote mingi na la blonde Tsango ma petite sœur et ainsi que
motema ya yemeya Benedict Masamba na peso bambote ebele siko ozali bambote na bamama nyonso oyo basabone na chaîne oyo na luki kombo ya mama moko me ekimi kombo na yo ekimi mpona nini ntango otalaki émission okomaki te naza na posa bokomaka bacommentaire na bino kosala biso bia bongo ntango tosala baémission na obanda otanga bakombo na bino moko bosabone massivement na chaîne na biso famille Ekolo et ya munene bye à la prochaine.